D'abord, vous avez combien de journalistes et net? Vous avez combien? Il faut quand même organiser ce Zalaka. Nous sommes comédiens, artistes et comédiens, tout ça, puis na association, na biso marqué ya association Mike bima bima. Pour nous, la salle qui va battre la presse, il y a comité, nous sommes la salle qui yango. Il y a pas bon nanga. Je ne pense pas que les journalistes sont net et qu'on soit battre à $50. Au artiste na biso, ba comédien, ba comédienne. C'est très difficile. On a pas la vérité. Tous ces belles choses, même bon pour nous soutenir maman il faut te chatter $5. Tous ces belles. Moi, je vais soutenir. Mais au monde, on a artiste, c'est l'un qui va l'incoyer na bangoti. Ba soutenir tout temps tous na bo moy boy. Wana nde to sepela makasi. To lingateka ndingi balobi artiste en danger. De son comme na danger wana. Ça va soutenir ngai mais son na kufi. Après vous ko pesa ba mbongo to nsa biloko non, ce n'est pas ça. Bon, structure ya ANTPC, ils ont évolué bien parce que ça dirigé par le président Massoumou de Brende Yalaka Yala. Et puis, à ça, moi, structure, il y a ANTPC, moi, réorganisation, il y a comité. Donc, c'est-à-dire qu'à côté de ça, il y a pas jeune et belé dans il y a comité. Pour ils ont quand même bien. Pour ils ont quand même micro, mais le à côté de ça, il y a jeune. Ça peut diriger le poste et donc c'est-à-dire que ça peut évoluer bien dans une réunion, dans une réunion, bon, tout le monde qui na Syrie matin Solange Mendondo paix à son âme, président Massouma restera qui règle moi que biso ba journaliste avant tout comme en place corps il faut que son badge na $10 depuis mon banana to comme ça on a été habité idée wana bo vandela kango réunion bien bino comment to ezaka idée ya yemoro président Massoum. Bon moni d'abord vous avez combien de journalistes et net? Vous avez combien? Il faut quand même organisation Zalaka. Organisation et Zalaka. Tant que président le bino bien que bino ba journaliste et net bo suma babachi na ba $10. Est-ce que bino net biso ba comédien, ba artiste et comédien to ça na association na biso marqué ya association Mike bima bima. Mais association ya munene eza ya NTPC eloko makasi. Soki biso loto moni comme marché to ko vendre to lobi net ba bena no soma base na $10. Est-ce que bino na kati ya bato ba journaliste net boza pena nini na mino bosala moi association te pourtant na no $10 bino boko ba pena président $10 zebele to soma na 2000 francs parce que to zebele c'est quand même normal mais bino pe otika ki yango passé mais je ne pense pas pour la salle qui va battre la presse, il y a comité, nous sommes la salle qui yango. Il y a pas bon nanga. Je ne pense pas que les journalistes sont net à cause de battre à $10. Nandimité. Ouais, Monica Azali a payé $10 naie pour na batch. Aya bima aya sabso. Na mona na ngate ponga na zala ki kozela bango, ba ka kutanga na intermatonge na remete ki mutra to batch à presse. Au fait gratuit. Voilà, toujours éclaircissement, merci. Alors, tout le monde y peut, Maman Epela, qui est, comme on est, à Saliba Combo, à Saliba Nzonzi, à Saliba Théâtre, a marqué époque, mais le hasard sérieusement malade. Un TPC apport les années. Bon, on est, ngai pe na vivre, ndenge bino supozo mona ba image, to ba photo na kati ya ba ya nini, ya net, to na ba WhatsApp, to na info à NTPC. Nazo monango mais ezake to soutenaka mutu na tango ka azam akufite même na tango azam malade bon nayebi que président Massoumou aza toujours ko ça peut ba réunion pour na ko soutenir o artiste na biso ba comédien ba comédienne baza très difficile on a ba vérité artiste comédien lingi place il est à Pessate, il y a place mbongo ezali ya quelque chose. Mais pour Pessa, eza moi passe. Tous ces belles bako 5 même babi bon pour nous soutenir maman Epela, il faut te chatter $5. Tous ces belles. Moi ndam bonne ko mato soutenir. Mais au monde so beng sa artiste l'un qui va linko yana bangoti. Donc na éviter ce pourquoi. Mais so ba yuka place ngo mbongo ko bima. Al. Et comme yo moni blotika ka batu bo benga ka bisote, wana mona ba dadi kambala ba bimi. Papa, ndenge nini bozo tika ngai? Bozo tika biso pona nini? Mais so ba bengi dadi di kambala yaka koza so $10. Okomona na akimi.
Oh non, libumezo le kangai. Oh nazoka mutema moto. Donc voilà papa comédie de bazar. Vraiment. Alors nani chaque Congo yé azana artiste en danger. Nagat nani ne wana abaki que alingi ba comédien ba musicien ba sangana ba komana ba doit prise en charge côté santé. N'habite pour ani bo soutenaka idée na wana te. En frère de chaque Congo, en frère de ngai na bika individu papa nsakala. Ana problème à chaque Congo te. Poto solo ana biso très bien. Mais ce que eloko monga na yebsaka ika ngabi artiste en danger. Danger, et ça le goal neti, tolbineti epela. As artiste, a comme un danger. Mais est-ce que tu as un zabonde, bon moninga beaucoup t'as plein tournage, il y a bagata vimbo. Pourquoi pas beaucoup soutenir ngani nazana no vivant ou bien nazana na danger monte mais nazana besoin de vivre. Zolanda, son alanda ka interview mo kala tabulei. Hein? Pe son âme. Bakutana na Mobutu na Bruxelles, le fait maréchal. Ayebisi mbote papa est-ce que ngana ko vivre te ndengi bana no ba vivaka ndengi bana no pe ba vivaka ba sala ka ba ambiance ma mebele bele ngapena na bana nga ba vivre bon Mobutu atunaki ya biolingi bon asaleki mamo chèque ozo mona zaki en vie azaki na danger te beaucoup pourquoi pas biso tozana no boye boko sala pe ya papa nsaka ba bengisi bino bien 50 comédiens to kepe dina mutu mo pe 20 000 mais ce qui le longa na mona mi bebisi bango bazana droit ko lobana biso to pesaka to soutenir bango to pesaka bango pe quelque chose mutu mtameka ko débrier ameka ko luka parce que carrière e ko sila nango ele kaka nango bongo ba bazaki liboso na biso pe sila li ya biso pe ko sila lelo nzonzinga ngo c'est ça sous normal et ça sous malam dans ngo se retrouver sous nzonzinga personne hein on a mano vérité o monika se retrouver nango ya télé liboso loba donc c'est-à-dire que ba soutenir biso tant tozana na bo moyiboy wana nde to sepela makasi to linga tika ndingi balobi artiste en danger de sono comme na danger wana ça va soutenir ngai mais sona kufi après boyo ko pesa ba mbongo to nsabiloko non ce n'est pas ça bo soutenir tant to zaboué et ça la wana ça la biso bien na pesi mbote mingi na mwana nga Blaise Nsakala azana na Saint-Étienne na France artiste timide na pesi mbote mingi na koko na ngai Emmanuel Biavanga azana Rouen na France leki na nga Jacques Ntingi Mwanza azana Lausanne na Suisse kuna na pesi mbote na Demonte Mukonda Ivo Bigogo bazana Suède Kokodia Nzombo mon ami propre to bota mesika moto kolesika mo azana Irlande lelo na pesi mbote ba do mazetantu ba Irene Makiese ba Jerry Landu na pesi mbote mingi na Pati Pacheco les grands badia ba Vuluzi azana Caroline du Nord na mwana Cheskovic na Kertisil bango baza bien bazana États-Unis na pesi bango mbota ya ebele na pesi pe mbote na papa bona mbuta metro makengo na bika bwakisa biso mais na pesi ka mbote mingi na pesi mbote na mbimbi dadi mbimbi na pesi mbote pe na papa leki atose ye pasa na France na bana na ye Berlevi pesi bomba mbote mingi nzamba sunga bino merci mingi ope pasa na besoin lemsu ya contact mbote 09 plus 243 998 319 314 plus 243 998 319 314 merci. D'abord vous avez combien de journalistes et net vous avez combien il faut quand même organisation zalaka nous biso ba comédien artiste et comédien tout ça pe na association na biso marqué ba ya association mike bima bongo na salsa ki ba bacha ba to presse ya comité nyoso ngam na salsa ki yango ya ipena bonanga je ne pense pas que journaliste mo net ya ko zo bacha pesa ki $10 o i artiste na biso ba comédienne baza très difficile on a mano ba vérité tout ça belé ba ko senga même ba bibo pour na soutenir maman epela il faut to chata $5 tout ça belé moi ndabone ko mato soutenir mais au monde to bengisa ba artiste lengi balingo yana bangoti ba soutenir tout temps tozana na bo moyiboy wana nde to ko sepela makasi to linga tika ndingi balobi artiste en danger de sono comme na danger wana ça va soutenir ngai mais sona kufi après boyo ko pesa ba mbongo to nsabiloko non ce n'est pas ça ya botu nanga ndini lisolo ya kamoko nouveauté news ya kamoko ya yo mutando s'abonner pas dans ce moment kenda kuno chaque jour ata na posa to kenda otika nzoto to ana besoin ba voix na bino aba vie na bino pour s'abonner na Coq TV avec Mukadiata balobi ban Asie ban Europe ban Amérique ban Océanie bana mokili mobimba makamto monde kuluka yango yi ko s'abonner sur petit news mon bona dans ce publier ya ko partager tenande pour nous à moi ici
biloko osambwisa yaka lokwa ya mama Botio. Le bon divertissement, c'est Franck. Biso nyonso tosabone na Franck TV. Na Franck TV, bagaki ya kitoko, batietri ya kitoko. Ya basabona aka na Franck TV. Nada. Osabone tozo 0 ezaka. Avec Toutou Kadiata. Abonnez-vous. Puis na Franck TV, c'est très en Milan. Ayuna.